wana Fivette aza jalouse. Fivette aza jalouse alingi ba pas progresser te. Fivette mayamba mususu. Donc ça défie à tout là dans la pilote yo on a ta pilote. Alors là-bas. Azana ba terrasse mo ko koka. Oh yangana ta ko la filer. On a ta filer ba terrasse azana mo ya ba mbide parce que ko érosion ko ezanga na ici. Fivette ko ma titre émission sali. Bama yele batangela wa les questions na Fivette baza bala classe na bomba na miso suku to ko ka ba mi na Dubai mwana classe na ba ka talilo mwana classe na biso to tanga na ye ko ko première mo bimba sisi na ye baka ye wo ebi na finance za munene wo ba tanga na Dubai ni ba na Dubai mwana classe na biso ya sala. Voilà, quand nous sommes en Kenya, on a besoin de s'imposer. Quand on a s'imposer, on a cassé. Pourquoi on a parti à ça, on a battu, on va s'imposer. Vous savez, on a l'obéi, on a porte-parole, il y a maman. Attends, est-ce qu'il y a un rocher quand on a aussi sénateur? Qui est présenté par votre homme, la présentatrice Siana, la Cléopâtre, comment on se passe autrement dit IGF. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui sur mon plateau, j'ai pris comme invité maman de la famille Vota, Adéna Kombo Yapans, Matolo. Voilà, natif final de Tunaki, en tout cas, comme si Nicolo Azate, comme si Nicolo Azawa, Bobé Bani, et qui tellement aimé, les Sarabino Pams, c'est ma grande sœur chérie. Donc, moi, on a un poli, les gars, on a Nicolo, moi, on a un respect, avec Banana Nicolo. En tout cas, je pense que Matolo Azali, la première fois qu'il nous tous à la chaque. Mais sauf que, maintenant, il y a tournage, il est permis d'arrêter, tantôt, on a tourné, tantôt, on a tourné. Donc, les lots, il y a avant tout d'abord, on appelle ça merci beaucoup de l'écriture, la fin de l'évangélisation, Madame Belvie, Carantine, évangile selon Pasteur Didier. Pour moi, qui est TikTok, la Shadow 8, émission ndenge nazotiaka batutre ndenge nazotiaka affiche ya film na biso oyo ezabona na kati ya Belvie TV Pasteur Didier, donc évangile selon Pasteur Didier. Bandeko na moi tozomona ndenge film ezokende nga ngopesa conseil moko bandeko nyonso bolingaka Belvie Kandi, en tout cas bokende bo maximiser ba view parce que Pasteur Didier mikolo oyo eza mo moke na bes ndenge tolingelaka film na biso ekende, en tout cas vraiment ezokende bo te famille Libota botelema famille Libota Bamouré na bamouré ya cinéma congolais mingi ya Madame Belvie Kandi, en tout cas beauté les matos qui est de partager, de liker, les sous-to katela baninga. Merci beaucoup à mon papa héros dans l'ombre, les boss M, pourquoi pas naïboko maman sociale Evelyne Dichesse Tunania, maman sociale en tout cas vous mettez là notre vieux Blaise Mokabi, le vice chauffeur patron. Blaise Mokabi, pourquoi pas na Serge Vita, les bijoutiers, on a vu dans il y a tout à méditer. En tout cas, Serge Vita, les bijoutiers, le film, on a bien casse dans la tête, on a mon vieux, tout le temps, on a chez Papi Mangwana. En tout cas, merci beaucoup. Bandeko sur le Biso. Biso peut te dire tellement midi. Et nous zolo na sima caméra sur les amoureux même langage na biso vous avez biso plein d'ensemble que vous avez déjà ma solo la biso auto solo la bon aussi actualité. Bonjour François. Bonjour Chacha, mon asuka famille Bota, mon qui a l'équipe Babakou Kebele na Mayele. Bonjour ma famille Bota Mobima, famille Bota Focus, famille Bota to Lamuka, to Telema, to Zoma Nenge to Zala, biso to Zala ba numéro 1. Voilà. To les kabamon ebele, pasteur Didier Zotala mate famille Bota, to Lamuka to consommer film na biso. Nenge peut-être que tu la film, mais premier épisode, deuxième, les abonnés to Lamuka, ba voisin déjà la contribution la distraction parce que
bango film malongi ezate tolongwa na distraction toconsommer film na biso vraiment ekozala bien makasi toya odefendaka Belvique Kandi parce que aza valeur soki azalaki valeur te toya odefendre ye te valeur totunaka aza valeur nini eza bafilme oyo aokomela biso ezoédike masse ezoédike société lelo alongola comédie na mbota likaso aya nango bakaki eza kolongola soni te Belvique Kandi alongoli théâtre na ghetto abimisi yango na miso ya bato lelo ekoma cinéma c'est grâce à madame Belvique Kandi oyo lelo azokunda na bacommunauté africaine mosusu na scénario na Congo c'est Belvique Kandi tokumisa ye tofungolela ye motema tofungolela ye maboko akende liboso lobi tomona ye na Hollywood tomona ye na Hollywood eza fierté na biso nyonso bacongolais na bacongolaise eza fierté ya Belvique te eza mpe fierté ya famille Bota te ekozala fierté ya biso nyonso natuna na bozalaka bafaible oui oseka te baza bafaible makasi ngani naza bahistorique na esprit baza faible en esprit na oyebisa o ngani naza boso na obike na commentaire baresi na finga ye na commentaire na TikTok ata na chaîne YouTube na ye na obangele voilà c'est possible na mimoni bana naza grande bana naza grande bakasi famille Bota te tu babolole wana nyonso ya mike ana oyo finga nga na TikTok oyo tia bacompte bloqué pourquoi compte bloqué pourquoi compte privé pourquoi on a faire à tête nous faut ma paiement quand c'est ça mais ça va pour la nuit on a valeur na monsieur madame Belvienne na ka nous battre alinga bêtise mais là ya ngai on a au téléphone yanga énergie yanga na ina poster vidéo na nga oyo azosalela Belvique Kandi la bato na promotion so ngani na zabo aucun jour bakoya okota na commentaire ya babakuku na commenter talinga na ni voilà so babakuku biso bayeke biso tolalisa bango komite so bamoni na poster vidéo balobi ko soldat na makasi ya Belvique ngoloba nini défenseur ya Belvique ngoloba ngana obeta bino film na esprit na nyonso na obeta bino film parce que ngana za awa pona Belvique bo finga te obakiseli ma vie obakiseli na abonné obakiseli na commentaire na perdre voilà on perdre l'autre sans esprit mo ndemo na mama bino sila ba matana et on dirait plus un peu de tout les cafés qu'on beta solo yango on dirait eza malade moko eza la papa baba ou même na éviter bon na Facebook na nga na tie na nga en lettre message na ko publier na biso na publier pasteur Didier na publier photo na nga na tie affiche à pasteur Didier na tie madame Belvique Kandi mais na suite ba commentaire moko na ba compte bloqué je ne sais pas ba sans esprit na commentaire na publier Davina Apua na Facebook na komaka leki soka beti mukolo tika bitu baloki oyebi ke oyo amatama ana ya commentaire oh bato ayo commentaire nga tolinga ko mingi olingo kota na ba bêtise na kota na bêtise okota na bêtise le ninga mtu ngolo bakino oyo défendre valeur Belvique Kandi aza valeur Davina Apua aza valeur bango sama finga bana succès ya misala basala ya nini baka nena zabo na ana fier makasi na yamba pasteur partout na plateau na nga tant niveau na ngani ngeza élevé na yebe na poser Davina Apua ba matisa Davina miniature pendant 2 mois bango mata bango miniature na mafinga bango mata miniature na mafinga Fivette Mayamba yo fosilama mutakala una zango zarato la ye moko ka zarato la Melissa na live bongo biso no soto sinye Fivette Mayamba silama l'échec à badanse unionso babima e pas confier au de Fivette Mayamba silama Fivette Mayamba baba ba okanga basenzi yo ko za la kantième yo premier musenzi yo ko traiter Belvique Kandi musenzi Fivette Mayamba dans la émission atalate vas-y atalate nala Fivette Mayamba fais gaffe faites attention Fivette Mayamba l'échec à badanse unionso on va ou pas confier Fivette Mayamba ok traiter Belvique musenzi ali boso yo boko la bana na mbongo matolo ok na ko ninga momo na mutambe maka bubaya filma utakala Fivette Mayamba fais gaffe keba Fivette Mayamba keba yo za liboma te batu babata ni baleki no na mayele makasi lekechu oyebi ermani so vandi fo silamaka lekechu silamaka makasi na bakomba batu silamaka soit disant rêve na bango ça la village pas na bango cotiser ya ko defa le village pas de là
azongisa mbongo ya Marie Jeanne azongisa mbongo ya dada loko bakofilma mama top mwana mama top ene ya mama top po asisa classe na ina bade international asisa classe na ina tu as défaillé 300 dollars faut zongisa mbongo ya dada wana yo ko traiter Belleville Musenzi to ba mwa oyo bano baza basoni balibade ya famille ta yete ça va montrer quoi Fivette Mayamba moi ta éducation au Fivette Mayamba zo dégager moi na dégager éducation pour rien en tout cas lelo na vali bana PCGL raison ya makamuno so bana Fivette asa jalouse Fivette asa jalouse ali ba pas progresser te Fivette biso te toyebi ça ok kombina na quartier la tête vous avez l'échec ba dans ces jours ça va se retrouver la vie yo se retrouver la vie te lelo comme la biso chroniqueuse asa pe chroniqueuse te ya ba na plateau ça oza analyste mwana mtie mo wezu ya menyo na dubai ke kosaka no ba public toza kana video na na dubai na mpende ezali ah bon ezali bo sila mana komba Belleville Diego oyana yo na YouTube to moni ndeko yaki mwana na pia Diego attention Diego na bengi yo 3 fois attention Diego attention to moni ndeko ye YouTube fais gaffe na combat Belleville bino misato ndeko vana na plateau bino na ba 16 misato otanda ni bino nde ba 16 parce que bino ndeko vana bino misato Belleville ozwa bino en charge banana ati na z Belleville ozwa bino en charge c'est ba Fivette Mayamba mususu to pesa défi à ton lata la pilote yo lata pilote alors là-bas azana ba terrasse mo ko koka o yanga lata ko la file ala ta file te ba terrasse azana mo ya ba mbike parce que ba rojo ko ezanga na isi ni pede de rojo e isi suffit silama kala video auto zuino place machero on va dire ngamba ya mbalo na lemba on a ta tala de érosion ya kisensu na ya nzela ya ndufu ndenge panzani na nipende keba o mwana mwasa lenga eke banduta ezala soki Fivette banduta ti awa chokote awa banduta awa le chèque ya ba 16 millions so ba bimana quartier la te yo oya osakara Belleville Musenzi bo tembe bato bavana na kiti batelemi mai etikali na bakiti bokeba na koma Belleville bokeba moto abanga bino te bokeba bosilama na koma Belleville leteju keba na koma Belleville na mbebo tenisi na rouge keba ate rouge bakeba omoni na vie soko osala eloko sato osala likambo osala business moko osala na ndenga bien soko osala na ndenga mabe progresser te village pande komaki base ya bapede na balesbienne bakunda bituma bapanza milangi basala bo le village pande ke baplikona bambongo bodefa le salaire du péché c'est la mort. C'est la mort. Nous avons fait avec les gens, nous tout na baneko que les potes na reste. Les que tu n'as rien vérité bito que la sous pototé. Na yela yo vérité bito que la sous pototé na boto la mukana na kanya mukando que les pototé. Les que tu silama. Les que tu silama. Asilama. Fivette Mayamba pour un moyen de ngazana fa fa na yo parce que l'échec ya ba 16 millions sur la dimana quartier la terre. C'est Fivette Mayamba. L'échec aujourd'hui solution te mi pende nyo sur l'érosion ya kisien se tombe na mi pende tina maboko. Aujourd'hui on se sote la voilà yo Fivette est-ce que you n'as pas diplôme pas besoin de Belleville Musenzi pour assister classe na ina. Ouais, t'as mis scénario. Quand on a une émission, on a dit que tente au bayar à Gogolo de la madame Belleville, ça va être chroniqueur, ma chroniqueuse, ça traité biso, tente, on a donc si la mission, on a tente, on a qui n'est pas la mission, mais mini émission, on a Simi Saratola, on a des mères, on a. Parce que si on a tente, si là, dans ma case, tente les baba réduits. Parce que madame je dois place à mon encore mon pays va sur côté zo kelete ba tente ba décarré a wa ka passer avec qui kutunanga décarré 2 jours 3 jours on a passé comme le quoi est l'oxy ba tente bango otali mi sulolo kuna ole a binye njoto mobimba zo binye na njoto kama bele zo ya liboso zo ya nastu avant na moto ba na moto des personnes à sima moto chauffeur à moto déclaré le militaire yo moko de joto ndi boy. Voilà ça on l'a
moto. Vous avez besoin de deuxième personne en côté. Moi, si la main, il sait une pôle. Le corps, les questions, par exemple, ils sont très intelligents, très intelligents. Les questions, il y a comme article, il y a une mission sale. Je ne pense pas. Titre, oh, les questions, à chaque vidéo, il y a une commande. Pas comme la tête. Il y a comme titre, il y a une mission sale. Les questions, dans le film, la classe n'a pas il y a tout le monde la classe là-bas. Pour moi, il y a la classe là-bas. Il y a la première, toujours ma plombe. Mais surtout, le roman, quand on dit que Dubaï. Moi, la classe là-bas. Si la lobate ka mona biso ba tente ba na indi baza ba tente o ba ya na ba kokwa lokuta ba ko se ki ba tena ki poison ba sala ki boye ce qui biso ko de vie quand tu obéis outil de l'écriture on voit ça na sima de vie azala soba voilà telle mère telle fille tel fils ba robuna mère ayo ko mate ba le ke tu ba o ba ti traité ba résime matama kuna kena sisa na ifasi ako koma lettre te les lycées là-bas on a le semblant le bakabiso nga na mashaka mote so ni osa makamu malamu nga lekinga na lo bakalekinga de tozabo na YouTube on se connaît numéro 1 na biso no so na ibali na ya basi se carré le konzi so carré le konzi logo la ya na poto so tangi ba numéro 1 oyo carré le konzi atika na Congo c'est Sarato la et des mères et ça so classé ba na balete ba ko classé na tindi samai le va logo la carré le konzi na classement carré le konzi za biso ya Congo te akomi les robes voilà on a so na Congo awa numéro 1 au côté Sarato la les mères. Et ça m'a mis dans la puissance na YouTube, na makamu na YouTube, ba na pitch. Autant na tu veux mayamba likolo kilo. Autant tu veux mayamba likolo basso na moni. Petit kabaje ko. Petit kabaje. Quand tu l'avais maman les. Petit kabaje. Quand tu l'avais la moni ya parti, aïe les sous, qu'est-ce qui se passe? Et là on dit maison de kaka si tu m'as boya parti la ma propos mon oui, c'est bien ici, et là, on est au réseau de Kawa. Et là, on est au réseau de 2025, 2024, bilan 0. 2025, bilan 0. Et ça va partir de Nazar. Ma chaîne, il y a YouTube, où ils ont gagné sa Congo. Ma chaîne, il y a joie. Ma chaîne montée. Ma partie avec beaucoup de respect, au milieu de ça, et mon balinga de respect. Ma partie dans la plateau, traité des mères, moi, na wana. Ma partie des mères, quoi, les qui banana, ma partie, va l'aide au milieu de la mienne, c'est ma mayele. A traité des mères, moi, na ana. Ma partie film, il oh, il y a ça, les tika la histoire, il va être partie à sauver. Partie à rôle, les gars, va belle. On a notre dématériel, Thérèse a possibilité. Oh, Thérèse a possibilité. Thérèse a possible de la succès. Parti, il faut ça la démission. Être Nicolas et l'autre, ça la démission. Il faut succès de dire Ninga na bangote. Ni place ma parti à la guerre, ni la maman parti, ni père, ni soutien pour la banzara, ni oso, na belle vie et pour pousser na tête. Bazo, wana ya sila, wana nyusu, bambo ya sila, wana nyusu. Et na maman ba oke ya maman parti. Parce que des filles dorti na des mères, bango ba ma fille na nyusu o ba fille na belle. Si on tati da bango, n'importe quoi. Quand il vous sauve, il y a des belles salles à kilo. Et toi, la belle vie, ils ont brillé, et on l'a dit, on dit des mères, chef d'entreprise, il y a chaîne naïve. Tant des mères, à toutes les affaires de la bordure. Voilà. Et ça, chaîne, YouTube, on a droit à ça, l'analyse, non, sur Oya Lingé. Très bien. Dernière temps, il y en a Makila pour faire paix à son âme. En tout cas, la paix, sinon, félicitations à la famille de Yana Makila. La famille va comédie Oyo. Et Bélé, sur la famille de Yana Makila. Mais ma caméra, sous ce bouson à l'internet et du marathé. Yana Makila, pour fatiguer la famille, la famille, va tenir ma propos à la coller la famille sous Bayana.
tout le monde a banalise mais ça m'a mataka biana ba demeure banalise ba sala abane ko sala mo pour na belle vie to ba non sala pour la chaîne voilà demeure aza attaché des presse ya belle vie oyo ba signer contrat na belle vie a futa te salaire na yi attaché des presse chaque fin de mois et ça que aza au sala la belle vie communication ba promotion ba film na ye o etali or ya makamba belle vie au sala musala ya entreprise na ye parce que aza analyste ana droit ya kolobela ba star nyonso ya Congo soit demeure ba propos oyo ya tenir belle vie tatindi Moura les Kéchou, Marési, Vivette, Décaré, Tendresse, Zouma, Babirano, Babisolo, Bamanioso, Makamoni, Soyo, Baka. Si l'on là si l'on là ma partie fausse, la Manacoma Belleville, Belleville, Mignanoté, na niveau, na Nioso, Belleville, les Kino. Ma thème va résister que, oh, yé, c'est des nératika parce que Papa Blaise a joué à Bella. Ma Kamiama partie est concerné Papa Blaise Nani. Ok. Et concerné Papa Blaise Nani, il y a un peu de choses qui sont campées au Badaï quand nous avons au côté ça va comme Papa Blaise. Papa Blaise, la jeune garçon, la tata, la noko, la nuance, la bazaki na relation amoureuse. Na maman parti. Baboti mwana, basala nini, bakabwana. Papa Blaise, osa makamu na ye, ma parti osa makamu. Papa Blaise mutati ma parti au vendre na plateau à des migrants des mers. Au début, quand on a opéré ça, m'a parti réponse que les mères assis là, Papa Blaise a joué na Bella, a joué na Bella ma maman parti concerné nani. Papa Blaise n'est pas zana, ma parti n'est pas au Kamakamne, des Papa Blaise a eu décision que des beaux films na ex nana, va jouer sur na Bella, tout est ex. Ex, ok, ex il calme, papa maman moi ok relation amoureuse c'est pas ça maman surtout relation amoureuse bana ngo surtout tant que moi na kati ba pesa ebike parti ala na moi na nga so ka na moi bi France na tant que ta moi na o kita moi ma parti le so azui voyage que le voyage o tika moi na ok na ye parce que maman on d'abord la moi comment pas plus boyo ko na kati oza sir pas plus quand azana baby sa relation na ina Bella likolo ya ma parti. Oh, ma partie ça la bilan en 2014, 2024. Film nini oya tourné. Donc là on a fait la savane on a fait le pango. La cheville elle vient au pouce na terre des mères. Les mères ont eu bureau ya pas, bureau ya des mères dans ma campagne, 3 chambres salon. 3 chambres, là où il y a 3 chambres salon. Cuisine, salle de bain, na 4 ya bureau wana. Ma partie to yebani place to yebani ma partie to yebani uzani mutu babezite mama silama kona na okosa yo asilama makasi ba otume pe yo mona teke makamo no so demere a otuba de vie ndonti no ka réponse nani na sa kona partie mbelanga mongo 100% nani na za ma partie soko za mongo 100% ça be vineti nini ma partie ko sala be vineti vraiment nani wa okosa osilama oh, on à la fin, on a expliqué au monde à la figurante. Voilà. À jouer dans la SBA. Comment tu as joué c'est ma casse. Voilà. Voilà. Moi, tout le monde a un pied ou un plateau, on va finir à l'île, tout le monde dit pour voilà. Ma partie, on va aller dans ma partie, il y en a des vies, on va aller ma partie bobo ça dit ça les boubou makamono so loba na itoyebi ma partie loko ali ko wele na belle ni tellement baza ba camarade na bossa ya fini belle fille mo yeba yele lo baza ba camarade ya bossé ayi mo ma faut arrêter ba bêtise ngani na za ko ni collègue na journaliste ou manipuler ngani lote e bani onde e bani ndeni nga collègue na yo manipuler nga e bani onde si tu es à passer, si tu es à passer, so ba ma parti ko ba mo na ke bana ba women na tete yo ka malori ezave ba mo na ba tegra ba mari ya ba yo ba mo ya miki ba zo aketo te beni te bo za ba komele bi no so ko sa ba chaîne YouTube ndenge be via sala voilà quand nous sommes en Kenya on ka besoin de te s'imposer quand doit s'imposer na kasi ko ba ma parti ba za ba Teresa ba s'imposer de
Vous avez un porte-parole, est-ce que Ata Roger a aussi sénateur? Porte-parole, c'est sénateur. Ça m'a écouté dans 50 ans. Maman, on a 56. On a porte-parole. Et aussi la somme. Voilà, merci beaucoup à Bandeko Balandi, Molo, de Togo, Maka, Nasuka, il y a une émission, on a biso, on a invité qui te Nasuka. Bientôt là, Togo, chité déjà, l'émission, on a biso, il y a Lélo avec maman qui a fallu Loda, Pams Matodo. Pams Matodo, alors tout ça, nous, il a été. Est-ce qu'il y a au moment qui fait vidéo, maman et Miss Alain dit concernant la réconciliation entre Madame Belvi Candine et Madame Silla. Mais ma propos, ma communicateur, ma communicatrice, Madame Silla, va se tenir pour la service. Invité, est-ce que tu as qui oui, on a qui service, nous avons le que bientôt, ils ont un anniversaire. On a pour ça Madame Belvi, Madame Silla, va se réconcilier. Ok. Ma propos na ya tenaki ya wana mama ni selo aza musana nzambe la si aza olinga désordre te alinga paix nzambe apaya aza na ordre et ba ni na omwe lokwa mama joli kenda abike ona wa yoka na te aza net kaza mutu ya mutu te mutu aza normal aza malela na bagage ya kabongo ngafona za la net aza mutu ya mutu te na za ya bote bino nyoso za bandeko na ngala aya traiter ba propos ya bongo na moni makolo nzange ya muha ayi mameni sisilama soki pasteur de la foi kuta kokate bongo natala ki on la tipe d'abord pasteur de la foi azamuninga na binote muha pasteur de la foi osalisa ke bajete pasteur de la foi so alobi ya fuka mamuka mabono mibale na se aba dosambela alobake nzamba alakela bino ekozwa bino parce que aza mosala na nzambe osalisa ke bajete eloko kaka ngai nayebisa mamenisa tika ne makambo nyonso soki asolola na sila na privé bakontinue kosolola nde basolola soki asolola mpe na madame Belvi na privé bakontinue ndenge basolola bongo mpo nalingi te jour yango ekozala ke abenga bango mibale base réconcilier mamengisa yoka soni sila ya te parce que eza ndenge na ye sila alingaka matalana sila alingaka besi parce que ayebi ke nga kokomisa te lelo omoni sila ndenge aza na adiembela kaka rando ya ye na Belvi rando oyo adiembela parce que ayebi ke nga na makokoma bizarre nga kokoma moins so nalobi ke tose réconcilier lelo nga sila batanga lisu komona na toilette omoni mame komipesa mpasi te mama nanga tolinga ko mingi tika na yo guerre nde babandaki bayebi nde bakosukisa ngo mpe soki ezalaki ke guerre ndenge ezalaki na début bakoki kose réconcilier bazongi nde bazalaki me ya lelo yaya kolingisa moto eza kobosana likambo te yango nga naloba soki ovandika ofingi nga kaka surtout ofingi baparent oyo ya nga ofingi baparent oyo ya nga yebake nga na yo ennemi ya vie mobimba si okosilama na yo ato komi na baimmeuble okomi na bajet privé okomi na nyonso nga na misu na nga boye namona ko te namona ko lokwa nzete ata ko tovandi na tala ko te namona ko lokwa nzete alors mane nisi asilama na esi oti koyande te ayoka soni les jours na ozela boye amonika madame Belvi sila ye te atika na ye bamesana deja bongo mpe simu ati ndenge oyo oloba bongo seke ordre epesamaki na se oloba boye oui ordre epesamaki na se mamenisi alobi boye nga na oya te borépondre ye boye ordre epesamaki na se donc mamenisi amipesa pasi te bakotikala koyokana te ata bayokani lelo biso tokolinga Belvi aproche sila te mabele ekri makasi omwebake na rage nyonso na inde moto oyo olinganga te akwa po yakopusa pemene na vivre nango na sanglaki bato bamona pe tosololaka na kati osepelaka na nga te nga bakoloba na nga te oza motu mabe oza binemi 100 200 mais jour bato baoyeba vérité baopesa nga raison nga nalingaka nazala na raison ke nazala na tort ata oza binemi mingi mais nga nazalaka na raison naogarde ka raison nanga c'est tout nakolia nishe yo nakolala epa na yo te okolisanga te okokolelanga mwana te otaliselanga baleki te donc okoaportele nga rien na vie nanga toloba na te moi je m'en fous etali nga lelo te naotalaka nzela naokende naodefendre ka bavaleur donc mamenisaki pesa passe si la moto atindi bango barépondre c'est tout. Voilà, merci beaucoup. C'est ici qu'on va prendre fin de notre approche aujourd'hui. Merci
beaucoup na ba union sans bola na kibiso de part d'autres donc partout dans le monde entier union sans vu ba pour ya la élection en tout cas merci beaucoup na assistance ya Enoch Zulu sur la caméra na Tonto Arissa et pourquoi pas à Bianca Zara ma concert bazala vraiment la assistance comme ça tout voilà famille Bota et là au cas où on a beaucoup de va retenir to consommer pasteur Didier film est à la matin né biso total la maka film est total la matin to la muka famille Bota ba ya ka la distraction so film la biso ya sikeye on a dit que to gagner ba 2025 année ya sika janvier des films ba on va continuer année bana batika biso na maman mingi na loi na lelo ba continue na l'autre côté to consommer film na biso to longa na distraction to ya o défendre ka ba valeur et là on joue na ngolo ba biso ka na ma pati mbelanga asilama ma pati silama place au succès de mission sukisa ka wana so ko zo continuer silama makamba o lobeze bele makamba o loba penza ezali ba silama pele lo bato nyoso ba o ya bono ba finga yo makasi Lobi ba ofina yo. En tout cas, na suika wana. Merci beaucoup na kuti de l'écriture autorité morale maman Belvi Kandi la patronne. Ba bundisa ka mtu aza nettoie ba bambali banga kana manga hotela. Bref, merci beaucoup na papa Foster Momo de Bruxelles, maman BDCG na maman qui dérange, rien au bon migration Paris. Natacha Kolala patronne je te salue aussi papa ça mon couple nécessaire. Maman Gina Rabia la beauté révélée, la maman chérie moi si maman Germaine la pièce na pas de France la beauté révélée et Nicole Makal moi c'est elle fait la chronique ana Gilles Kapene na kati ya Bruxelles on a perdu na mère doublé ba beauté na bino belé mbote na mana Bianca Zanga mbote na mana Tonto Aris Samika Amba je te salue et notre jour la Simabilili merci na yo pe chacha ndengo na mbi ba disiko. Voilà, merci pour ce matin pour la disponibilité là. Merci. Celui qui a pas ça, donc on a foutu transport, ailleurs pour moi répondre à l'impression, c'est-à-dire que aux arbres il y a pas de. Tout ça là, comme tout ça là, on a des nazabou. Oh caméra, na ça là, on a des bébés. Naza madame na beaucoup tangisa, naza esthéticien, na ça là ba perruque, nous sommes là dans na ça là na maquillage ba marié na salle de décoration ya salle na zali sous na servir traiteur parce que na yebi ko donc ngane na za ko na ku fanga nzala te mundela lo ba kanga YouTube lelo ba tendresse na ba miss lolo na ba souffrette de ba bloka et ça la somme makasi. Voilà, merci beaucoup à mon papa héros dans l'ombre, merci beaucoup à maman sociale, Evelyne Digeste, Nani, notre vieille Blaise Mokabi, le chauffeur patron, merci beaucoup à Serge Vidal, le bijoutier, Yannick Bolou, à papa Lanata, et pourquoi pas à mon habillère chérie pour les bisous, merci beaucoup pour le cadeau, en tout cas le cadeau, on a la Hermès, c'est pas le cas de Hermès. Merci beaucoup mon habillère chérie, merci beaucoup à ma maman chérie, maman Badminté, merci beaucoup à pour de l'écriture, en tout cas, bah, les colons-là, Québécois consommer film pasteur Didier to partager ngande na misana ko ba yo oza na mboka papaya otala ka film na biso oli na madame Belvi Kandi en tout cas comment interprète comment Roger Baka ya baninga na yo banda ko interpréter banda pela ko interpréter pour na opesa bango lisusu bu ya film lokola ba trésor Baka basala ba interpréter ba film nigérien donc yo pe comment ata bongo o comment pe ko na succès lisusu ya makasi donc merci beaucoup restez toujours branchés, c'est cimenté pour les scotcher sur notre chaîne active finale. Comment on dit